Merci mbote mingi place bozali bandeko na ngai ya Congo. Ndeko na bino molobeli toujours Isaac Coucou. Nalinga penda na sala vidéo te parce moi talaka kabata. Mais na sala vidéo moi mukie pona ko répondre makambo ya ndeko na biso Gino Will. En tout cas omoni soki tozo vanda tozo lobake tozo soutenir ndeko, c'est pour cela yango wana ezo sala ke no komba na biso ekoma mabe. Bandeko nanga na sir makambo ya video atango bandaki ngai na lela na benga même ndeko Gino Will. Na tindela message na yebisi nga bindeko. Eloko nini esali yo ou bien mbongo ozui combien pona osala eloko yo. Yebisi nga bike video wana ezalaki 6 ans après. Mais et sa vie privée na ye. Au monitant to sala ka babiloko to komi ba leader et opinion, vie privée ezalaka sou ezo compter souté. Vie privée et komi ya parler na yo. Libanda makambo to zo sala batu tout bazo landela yango. C'est pour cela moni balo ba mabe ba koselo makambo mais yo okutana na katite. Ozomona parce okomi muto okomi marque moko boye o ba ko bwa kelo libanga. Donc, bakolo belo mabe, mais yo moko yebi ke non, écoute yo eza oza wanati. Mais o ya Gino Will eza afrakan de li. On se comprend. Donc vidéo o ebimi ya ye et puis ye moko avoué yango alobi ke non, eza vie privée na ye eza 6 ans après. Aye ko ça la vidéo 6 ans passé. Aye ko ça la vidéo alobi ke non akosenga batu pardon te. Bozo zela senga pardon. Moi na mwasi wana asi abala abota bana mibale. Quel problème nanga nde siko place ko ya yango wana. Ndeko tanga lobi aosenga pardon te. Azo communiquer na banyama ou bien azo communiquer na batu normal. Parce que tanga lobi azo senga pardon te et ça lokola acte na ye o ya sali asepeli nango. Mais abosani ke non azali muto azali journaliste ya patriote des patriotes. Il y a éveil patriotique. Total la vidéo il y a ser moko boye azalaki so journaliste na kin ou atinda pa photo mitakala mais alekana moi mobile ne asenga pardon. Bon, ndeko na ngai Gino Will, olobi ko senga no pardon te. Olobi fi wana abala il y a 2 abota bana mibale. Est-ce que ozoyeba ke non otie libala ya fi wana na danger pour no bimisi vidéo wana? 2. Est-ce que oyebi ke no mobali ya fi wana o yo prétendre que fi wana se abala akoma na bana mibale oyebi ke no akosepela te amona vidéo wana malgré tout ça passé? On comprend pourquoi yo osali makambo wana pendant 6 ans mais obomba vidéo wana o efasa yango te o ebimika kasikoyo pour na fi wana se abala? Pourquoi? Parce que ce qui vidéo wana ezaki place na yo moko na phone ou bien na ndimito ko sala la phone moko pendant 6 ans. Donc c'est que ça qui na mémoire 4 ou bien au bomba yango nde yo au flash yango yango so bisa batu ba panzango te pona okosenga batu pardon te mais au bosani que non otie fi wana libala ne na danger réputation ya fi wana au BBC yango malgré toi ça moi si ya batu mususu ça change vie na ye akoma ensemble là siko batu ba kozwaye kaka na faso oyo yo salaki makambo et puis moi nana so totali azab na ba peuple ba 18 à 22 ans on se comprend mais yo ndeko Gino Will kaka munoko yo lobelaka Congo kaka munoko yo zo fibela lidame on comprend munoko wana yango yo fibeli lidame munoko wana yango pe yo lobi ko sengela pardon te mais bosa ba médiocre on comprend allez batu tout na poto ba combattant so ba résistance on comprend bolobi ke non bozo soutenir ye lokola bozo soutenir ye boyebite ke non fi wana za na ba parents oyo mususu pe ba lobaka na biso kanambe dégage. Boyebite que fi wana aza na famille oyo musupe bazale na biso ya ba combattant. Excusez. Boyebite que no fi wana koza na bande kwa mibali o mususu na kati na biso baza ba combattant. Mais bino ba combattant oyo bosala ka même chose au Gino Will azo sala boleki bolobi bozo soutenir ye. Yango moni biso to telemeli yango na couvre. Frère, yo su vidéo au panza yango. Et comme ti
place ba famille fi wala bazali ba ba keno ba résistant mususu pe baza ba telemeli yango ezaka ka ba Gino Will te bomona bango na ba vidéo nde ba kono libérer Congo soki ezala ki pona ba vidéo o Gino Will asala et libérer Congo de te sito libérer Congo on se comprend donc ba vidéo n'est pas bidon c'est pour cela qu'on a changé même façon on a commencé à la porno on se comprend biso tout aux ali ba tout aux ara ba sentiment mais na ko filmer moi si na obimanete to beta rappel babilo ko na to li rappel didame mais na ko filmer moi si on a obimanete eza propreté au solo bela ba maman bazo violer mais yo moko bala basi amotango yo zo bimala bango zo filmer bango zo garder ba vidéo wana pendant 6 ans moi si wana sa bala bota debana na mobali ne baza mususu ase abosana eloko yo sala na parce biso tout wana basi to bimala bango ba na passé basi ba bosana kutu mais yo obomba vidéo wana pona un jour o rappelez-moi moi si on a retale eloko na sala yo pona soka bali millionnaire okoma ko sale ba chantage o moni vidéo na ko bimisa ngo soko pesinga mbongo te on se comprend et ça sale idée Gino Will et ça sale idée ata ba ko soutenir yo mais yeba ke réputation na yo et ça sou ndenge ba yeba ki yo te ba to basi ba moni mutakala no ba to basi ba yebi libumu na yo na nzoto no ndenge sali ata ba kumisi oza na vrai plan yo so mona ba to basolo ba na Facebook ke no botika ndeko aza na vrai plan baso seka yo baso seko yo zo kanisa ke no ba okumiso o moni vidéo tango sali o lobi ke no o senga no pardon te na commentaire o moni mututu amoni omba moko zali bololé o so ba pourquoi o sali mbeba wana ezo senga yo leka parce ba tata ba mama ba moni yango oyo balingaka yo o balandaka vidéo na yo ba moni yango mbeba wana eza yo leka oloba ke no bandeko nanga eloko esalamaki bolimbisa ngai nazali mutu mais façon ebimeli na yebi place yo utite ba papa ba mama bolandi vidéo bolimbisa ngai mais yo lokola Gino Will oso pas obini déjà obeta ba 6000 viewers ba combien de viewers au moni yo za danger okosenga ba tu pardonner mais bosali John Image mutaeno na combat okoba John Image mutabimisi yo na combat ke no bandi ba image ndeto yeko yeba yo oso pas comme le lopoko bunga ba tumsusu ba ko bima omoni komba o ezaka ka bino te batu boko bunango tina suka osoko ba nzamba bandi ko yungula ba faux image bosala kana butu azobimisa na molidi bande ko nanga place tout bozali oye combattant nyoso to asala ka vidéo ata ya mwasi ya mobali basala ka ba même chose ba koma ba vedette ya ko lingana bango na bango même ngamoko na zaki ciblé batu na bino apoto wana basaka ko linganga wono ba ya ba pesa nga mukanda ngai na zala la posa poto te osokopa mukanda na okeno kozwango na kendango na ni osokopa so nazala kipe bongo na ngana la mutakala nanga mais soki na telemeli Gino Will pona okotambola partout oyoka soupçon ya kuku ya buzoba te osokopa donc eza bêtise Gino Will osalela biso congé moko a park bokenda so na famille na yo na camion siko moi si na yo asepeli na vidéo oh c'est que yo o respectera moi si na palente yangana vidéo wana obinyo lobi osenga no pardon te soko sana mwasi so pe na bana mais eloko ngana sepeli bana na yo pe ba moni vidéo wana ba moni pe na bord ya papa ezanga kombo osoko pa ba moni na papa bord na ezanga kombo osoko pa donc eloko ngana beteli sete ndeko na ngai osopi bulu osoko pa tokoyebisa bino tokolobela bino parce toyebisa bino ke no kombo boyaka na mutute Congo biso tout au bout de l'ango. Soko sali bêtise na Congo au soir résistance ou combattant toko telemela yo. On se comprend. Ndeko nanga chéri le commando na landi message na yo na audio papa kitoko. On se comprend. Pedro Kanga, masanga Pedro Kanga. On se comprend. Toko telemela ngo ataka katoza 4 personnes. Landu makese, parti label. Ataka katoza 4 personnes tokolobela makambo mais na boye bango bien toza majorité bato batindi ba vidéo wana baza contre makambo wana majorité ya bato baboyi kolobela ngo baboyi ko commenter nango pona nini ba monango za buzoba mais ba minorité o basala ka makambo wana ba koma ba vedette na ba Facebook ba nini ndo moni ke balobi ke tozo soutenir Gino Will botala na Facebook ba minoritaire bato basi ba sili gaz na combat batika lika ko tia makelele osoko pa combat
bato tozobenga ba collabo ozo comprendre lokola bofinga Moïse Katumbi ba collabo bato wana baza sérieux na makambo Congo bino mo ba congolais ba tente bozo tsaka makelele bango ba bimisa ba millions pour na makambo Congo ozo comprendre banda combat ebimi banda bo bimisa biso ba vidéo kaka ba se ya ba porno ozo comprendre combien possible pesi bato combien possible bimisi pour to libérer Congo mais ba Moïse Katumbi wana ba bimisa ba mbongo mais ba finga ba étranger ozo comprendre basa sérieux pour le Congo mais bino moko ba congolais bozo sa ba porno no lobelaka Congo o lobela pa maman baza violé o non ba maman baza violé yo moko no Congo lobela ba maman ba violé ozo fi bali dame oza champion na fi bali dame continue zolo mobimba na sima pe na donc o continue na zolo o fi bali dame en tout cas bande commerce place bozali chéri de commando pe do kanga landu parti la belle hein tozali elongo ata tozala 4 to dénoncer mabe wana to continuer nango ingeta bonjour botika madame